Boutique bijoux d'or Mossi Elengi. Boutique bijoux d'or Mossi. Voilà, pour les riches. Boutique bijoux d'or Mossi. Boss, voilà, pour les riches. Boutique bijoux d'or. Boutique bijoux. Voyant Simba Bogartala, hey, Esalina Ndengena Yomwane, Balobi Tokota, le lobby sonio sona bila boutique, Tokota Nebisoto Lata, voyant Simba Bogartala, Ayesalina Ndengena Yomwane. Maison de passage Nabiso. Maison de passage Nabiso ya Goyo, maison de passage Nabiso ezana ba climatiseur, ezali climatisé. Maison de passage Nabiso ezana Matonge na Irebu A37. Maison de passage Nabiso tozana ba appartement où ezali ya 2 chambres, salon, cuisine. Tous les 2 chambres on ezana ba toilette na kati. Maison de passage Nabiso tozali na appartement oyo ezali kaka salon, salle de bain, chambre na cuisine. Tozali lisusu na appartement na biso oyo ezali appartement ya pamba lokola chambre na toilette na oyo salle de bain na ona kati. Chambre oyo ezali ya pamba oyo ezaka na salle de bain okoyamba bapaya na yo na kati. Chambre oyo ezali chambre, salon, cuisine. Salon ezali ya munene comme okoyamba bapaya na yo na kati, comme okoki koyamba bapaya na yo libanda. Mai na biso ebimaka kitoko. Courant na biso toza na balune ebele. Toza na groupe na biso soki courant ekei totie essence na kati ya groupe. Ndako na biso ezali sécurité, ezala sécurité ya makasi. Maison de passage na biso na Matonge toza kobengisa bino. Mwana nyonso tu ya poto. Benga numéro oyo ozomona. Réserver place na yo pona ozwa place na yo ya kolala. Na kati ya maison de passage na biso tozali na boutique. Boutique oyo bazoteka ba duvet, bazoteka nyonso tu na kati ya boutique wana. Tozali lisusu na nini voiture autotie na disposition na bino batu bozoya na kati ya maison de passage na biso auto bengi yango Bidor. Contactez Bijoux d'Or TV. Contactez numéro oyo moni. Réservez place na yo. Ozwa place na yo avant parce que ba place na biso mingi eza kozala toujours occupé. Benga avant zwa place na yo. Okozala jamais déçu. Merci. Bonsoir, bonjour. La moutinho c'est occasion ya kolanda émission ya Mama Bijou na mikola lelo Mama Bijou on a eu le lisolo na ngaya lisolo oyo epesa pasi makasi. Bafani na nga babengi nga balobi Mama Bijou do obetaka lisolo oyo epesaka bato conseil. Obetaka masolo na oyo kitoko opesaka biso conseil toyokaka. Mama Bijou do ozwa lisolo oyo obeta mpona opesa bandeko ya mibali conseil. Mama Bijou do nga nazala au milieu. Mama Bijou do nazalaka teke, nazalaka na parti pris. Nga la betaka lisolo ka ndenge nga na zwi, ndenge nga na kobeta. Il s'agit de kopesa conseil na kopesa conseil. Nazwi lisolo moko esalinga vraiment malamu te parce que tant nazwa tindeli nga na image tant natalaki nga alobi non nazala masolo ebele me lisolo oyo eza priorité na kobeta yango mpona kotalisa bandeko ndenge nini mokili ezali mabe, mpona kotalisa bandeko ndenge nini mibali bazali mabe. Mbote d'abord na babone na nga na ndenge bopesanga confiance na ndenge bosabone na Bidor TV. Vous continuez à s'abonner massivement à la vidéo grâce à la vidéo de Mama Bijou avant de boyer. Partagez la vidéo parce que le komoko azana azwa un plus. J'aime na yo Mama Bijou on a besoin commentaire na yo, tela nga commentaire pour que ça m'a courage.
merci na la carte qui gagne balobi la carte qui gagne quoi nga pe na zikomwana bidor qui gagne la carte qui gagne merci beaucoup na basoutien na yo na ndenge oza kosoutenir mama Bijou na mosala na ye merci na motu nyonso to asoutenaka nga mama Bijou do avant na banda kobetela bino lisolo nalingi nayokisa bino voice parce que na ndekaki kosala yango lokola caméra mais bamaloba eza kokatana nayokisa bino voice bino moko bomoni na bomoni profit oyo na kotia profit oyo na tie nde nazoloba bonani na lanse yango na YouTube te ntango na kolanse yango na YouTube soki YouTube papa na biso akoboya bokomona ke profit ekolingwa me bino moko bomoni profit oyo nga na tie nazolakisa bino kaka nazolakisa bino voice comme ça après mama Bijou do abeta lisolo na ye ndenge amisala kopesa conseil voice endeko na biso oyo euti na oyo esika euti parce que place euti moyen atanga kombo ezali te mais bafanatike nanga batindeli nga balobi mama Bijou do beta lisolo bazalaki leloko te asali effort akomi ya mwa mbongo asombi lepango azovanda na mobali papa azosala bavoyage na ye kokende dubai kozonga kosomba bavoiture bacamion azoteka me azwi gérance atie na mobali bato baloba na biso un plus un égal un atie na mobali maintenant mobali mpe miso na bango lokola ezaka milai etondaka te azuma mosino basi famille ya mwana mwasi wana jeune fille basiliki bayi kotika ye wana mobali akanisaki mwasi ya koboya boyi te to mwana mwasi wana mwana jeune fille oyo avanda nini akomi na babisalela babwakela bamakambo ebele soko mwasi oyo bapase mikolo ndako mikolo basiele sabi oyo lati eloko oyo ozobosana te ndako eza ndako na nga bambongo nyonso to babiloko nyonso mobali ezotambola yango etaya kai soki nayambi oka mpona moto nzambe nayebi mobali nanga aza na mbongo te nalingi basala mobali nanga litombo te maintenant sikoyo bali kosala bafe bana soki osali politique na kokokana lere mobali awuti esika azalaka gérant ya bamakambo ye apesi gentil ya kolela kota lokola babeti nde sikoyo alobi na ye alobi atuni ozolela mino nazolela paske mwasi na alobi ndako ezalaka ya yo te bapatole ya yo te biloko ya yo te bapienese ya yo atuni gentil bongo mwasi yango na bazako aza na cuisine azola mobala soki na kati ya cuisine mbeli kaka mwasi azali kokata matungulu zwa kamata patola ye momozo ndenge monima mena sikoyo bakangi ye bapolisi ya ye ayi kokanga ye yango natindeli bino bandeko na ngai topartage nano makambo oyo eza likambo somo mpenza likambo ya somo mwasi asali nini ayambi mbanda aboyi mindonga siko akoki koloba te po azala busu be natindeli bino bonne journée na bino litumbo bandeko nasi bino moko bolandi boyoki voice ya ndeko na biso ya mwasi ndenge amoki koexplike lisolo oyo malamu mokili vraiment trop matata ya matata sikoyo na mokili nayebi te tozalaka ndenge nini ifo kaka motu ozalaka motema mabe ou bien bolandi lisolo oyo bien mama Bijou do na kosembolela bino lisusu lisolo yango malamu mwana mwasi moko boye ya courageuse aza courageuse akendeke na ye badubai akendeke na ye baparci parla aza vraiment femme commerçante ya monene mwana mwasi wana nzambe apambola ye parce don oyo ya commerce epesameli mutu nyonso te nzambe apambola mwana mwasi wana na mosala asalaka d'abord babandaki na se ye na mobali mwasi abandi kosala mosala mwasi abandi kosala commerce etosi nzambe atie loboko mwasi akomi vraiment femme d'affaires ya monene mwasi asombi lopango mwasi alobi non tika nazwa gérant natya nani mobali na ngai ndeko na biso ya mwasi azwi gérant atie mobali na ye ezala gérant mobali aza gérant azogere biloko ya mwasi na ye ka ndenge ezalaka na kibuzoba oyo balobaka te mwa mobali atondaka te
ndenge kaka balobaka mobali atondaka te mobali atondaka te mobali atondaka te mobali ake kozwa jeune fille moko atie ye zeli ntango accepte jeune fille wana padi ya jeune fille wana mpe elobi non biso mpe tokotika boye te to tokende kotika ye na ndako oyo mobali avandaka na ndako ya mobali famille ya mwasi wana ya jeune fille wana inde bamemi mwana bango bayeba bwakeli tata wana na kati ya ndako balobi mwasi na oyo otie ye zemi yeye ndeko na biso ya mwasi azalaki femme commerçante na motema malamu na ye na bolingo oyo alingaki mobali na ye asali ndenge nini accepte alobi femme soit soumise meme biloko ezalaki ya ye mais accepte mbanda na kati ya ndako na ye ke jeune fille wana avanda mpona kaka kocouvrir mobali na ye ke balingaki mobali na ye lingalingi acouvrir mobali na ye ndeko na biso ya mwasi ayambi mbanda na kati ya ndako ekosala te mwana wana oyo bayambaki ye ole aya na ye malamu ntango mosusu ayebaki na ye verité wana te akomi sikoyo komanke likolo ndako akomi komanke mwasi ya liboso akomi kofinga mwasi ya liboso aexplike ye parceke ezalaki verité aexplike alobi buzoba bakaprice nyonso tosalaka na kati ya ndako na nga na kati ya ndako oyo nasekaka yo parceke biloko nyonso tomonaka eza ya nga eza ya nga mobali na yo aza na eloko te explike verité ali biloko tu eza ya nga ndenge oye awa na yambi yo na maboko mibale parceke naza motema malamu parceke nalingaki nabomba mobali na nga nalingaki nabimisa salite ya mobali na nga libanda te jeune fille wana mpe ayoki bongo jeune fille wana bandi kolela parceke balobai mobali na bango aza na eloko te jeune fille wana telema azalaki bafille oyo balingi kaka anzolisa likambo eselo likambo monene parceke ye bebe olande ntango akolela mobali akoganga abandi kolela mobali aye atumye siko ozolela ye oyo nazolela parceke mwasi na ye alobi ke ndenge tovandaka na kati ya ndako oyo oza eloko te biloko nyonso mpe eza ya ye do bavoiture banini donc babagaze biloko tu oyo ozeraka oyo oyebisanga eza ya yo ezalaka ya yo te ezalaka ya ye donc yo ozali nayo kaka gérant ya pamba mobali olie azalaka na maîtrise parceke bakosele makambo te makambo surtout balobi eza makambo ya solo mobali abien mwasi yango yanga aza wapi oyo aza na cuisine bino moko boyoki badekonama aza na cuisine alandi mwasi kaka esika mwasi abandaki kosala mosala mwasi abandaki kolamba mbeli oyo asimbaki abandaki kokata matungulu abondoli mwasi aya papi mwasi naye bomoni litama kati mwasi nakokaki kozwa yango natia yango mpe lokola nasalela yango mwa video elekaka awa me naza koyeba te soki nasali bongo bakoya kokanga nga video oyo yango nalingi te kotia baimage oyo mingi yango nazolinga te nakolinga kotia yango lokola profil soki ekosimba se bon soki ekosimba te donc bocomprendre kaka lisolo mobali azwi mbeli akati mwasi litama banda awa ti awa akati ye mpenza litama makila ndenge ezalaka kaka babomi mutu bapolisi baye baambulansi baye mwasi akei na hôpital mobali bakandi ye yango wana bandeko na nga mama biso aye kaka nayeka tosolola solo lisolo oyo ezalaka nini si moto aza motema mabe aza motema mabe mwana mwasi yango motema mabe soki mobali mpe aza motema mabe mobali yango aza motema mabe soki mpe mwasi azali gentil mobali abize na ye soki mpe mobali azali trop gentil mwasi mpe abize na ye finalement ezalaka nini na mokili tozalaka ndenge nini bandeko na nga parceke bino moko bolandi lisolo oyo mpona bozwi na nga moko mutu mikolo mbongo nga moko mutu naza na nyonso yo na kindumba na yo oke kotambola bitambola osenke olie bakende kotika ta mwasi woni mpe bafamile na yo baye kotika mwasi wana baepa na nga na ndako na nga mwasi mpe na motema malamu asali nini asepte na ye mbanda akota asalaki mabe asalaki malamu vraiment bandeko na nga nayebi te na mokili soki tokozala ndenge nini parceke nga mama bijudo mayele na nga esuki mpo na nga nalingaka kutu malamu moki ezalaka mabe parceke soki oza mpe kaka mabe oza mpe kaka duro ta mosusu bamakambo mosusu te ezaki yela yo toki koyela yo te
ndeko na biso ya mwasi azalaki na motema malamu bandeko na nga botala merci mingi oyo mobali na ye apesi ye botala vraiment yango nga nalobaka malamu mutu bato bayeba yo kaka na mabe bayeba yo kaka te olingana oyo bajete bayeba yo kaka na bongo parce que soki ndeko na biso mo azalaki dur mais mobali na ye ata asalaki mabe me mabe wana nde ekota na kati ya ndako na ye te parce que mobali ngaka alobaka akenda kobanda ndenge nini ou bien bafamille ya mwasi wana kata bayaki na mwana na bango mbala moko mwasi ya ndako fala alakisa kaka pasi na ye ke awa te parce que biloko nyonso te ezali yanga ou bien na yo mobali na mwasi bobima ifale kaka mobali mwasi wana asala bongo mpona mokili elingi nango kaka boye mokili elingi bato ya méchant elingi bato ya gentil te bandeko na nga lisolo oyo epesinga mpasi makasi nayebi te ndenge nini nakoki kosala bato oyo lisolo nalingi mpe te video oyo ekende molai bato oyo bozalaka malamu okontinue na malamu na bino bato oyo bazalaka na bafasi soki ya modele nini tokontinue mpe kaka na bafasi na biso parceke esungaka te esungaka mpe mpona mabe mosusu olingi eyela yo batali balobi te moye tokende kote kuna eza te parceke kote kuna toza na place te tema yo loko ozali na yo mama poubele mama sociale mama moko soki ya modele nini oasepte buzoba mobali mwasi mosusu kutu ata mbongo ngo ezalaki ya mobali ye moko na kati ya ndako na nganga na bandi ata mbongo eza ya mobali okoya na mwasi mosusu akoya yo bana ye ekobanda ndenge nini parce que ntango yo ozoya deja kaka ntango kutu bazoyaka deja na mwasi wana olobi yanga libala ekufi parce que kuna na kati ya ndako ekosimba te mbongo ya yo te mais mwasi anga ndimi kaka ayamba mbanda na katikati ya ndako yo mobali yango ifale quand même eteya yo ifale mobali eteya ye ifale mobali azala deja soki kutu mobali mosusu ntango kutu batiki mwasi wana ntango bango bakei mobali alozonaka alobaki awa ekomarche te yo bima te biso tovanda angala mwasi na nga naluka solution ta biso bazwa place mosusu batia ye mais mobali amoni mwasi kiboba amoni mwasi zoba andimi na ye ali bon lokola mwasi aseke na ye mbanda na kati ya ndako donc aza yuma ye sikoyo alingai na kiyuma kaka ndenge mwasi ayambaki mbanda esalaka ndenge nini te mwana wana ya moke amakaka mama wana ndenge mwana na moke alobai na mama wana sala lia banda ndenge bande kofinga ye mama wana banda kolela mama wana fukamelaka bango mama wana abondelaka bango nzambe mokili eza vraiment mabe mokili eza mabe mokili elingi nango kaka bato ya mabe elingi nango bato ya malamu te donc mama bijou nayebi te eloko nini nakoki koloba mpona mibali bolukaka nini eza na basi mibali nini bazalaka oza na mwasi na oyo aza vraiment oyo balobaka te mwasi mobali aza na nyonso na sens ke na kibomwasi aza na kimbongo aza na kimakasi aza na nyonso tu aza ta mosusu mpe kidongo soki totali foto ya mwana mwasi ndenge bakati oyo aza mwasi madete aza kitoko aza vilai te na kitoko aza mais oyo mibali batondaka te kotonda ngo ya libonga bolia kombeleka pasoso ozana terme wana euta wapi parce que nga namona yango terme moko ya buzoba mobali atondaka te na nini tolambela mpenza bafufu ebele babulu soki kondo kotonda te bozalaka nde bozolia koto oyo ezobiba nango soki place nini ou bien oza na mwasi na yo ya kitoko na kati ya ndako oza na mwasi na yo courageuse oyo epesameli motu nyonso tu te ke mwasi akoka kozala courageuse ya modele wana eza ya nini bamisusu mpe bamisusu mpe basi mosusu mpe bameka commerce bakoka te ngolu nzambe atie loboko likolo ya ndeko na biso ya mwasi apamboli oyo epesameli motu nyonso tu te oza ya mwasi na oyo ya bongo oyo mapambo ekita mpona yayebi koluka mbongo mwasi alongoli bino na mabele mwasi akomisi bino na mbeto mwasi alobi bo alobi ndenge eza wana ata mwasi aza na mbongo mais mobali aza kaka toujours mokonzi tikala azwa pouvoir napesa mobali na mwasi asali mabe bolinga mibali balingi kaka basi oke wi ndenge azalaki na ye na babie na ye fale kaka
mwasi asala nini ozwi na ogéra na yo mosusu ye avandaka na ye na ndako asalaka na ye bajournal yo kendeke bavoyage na yo osalaka nyonso to ye avanda na ye aliaka kaka ofele azala kaka mario ya mario ayeba kutu te compte nini ozalaka nango na banke po basi ya bongo mpe baza na bango mwasi alobi te pouvoir yo ozwa pouvoir parce que oza mobali na nga ozala mpe na fiere na famille na nga ozala mpe na fiere na famille na miso ya bato bamona mpe ke wi mobali na nga alukaka yo ozwa babiloko boye yo banda kogere sikoyo famille mwasi asali mabe oyo mobali atondaka te botondaka te na likambo nini terme wana totika tolongolaka yango bandeko na ngai ya mibali mama bijou do vraimen naza desi na comportement ya papa na biso ndenge asali mwasi na ye boye ye asali bongo akei prison eske akobimaka akozongelaka mwasi wana akozongelaka kaka bomengo wana mwasi oyo aza na kati ya ndako likambo sikoyo ndenge mama na biso wana azoki mobali na ye akei prison eske ye akonganzamaka kaka na kati ya ndako wana avandi na nzeli te omoni teke nyonso te ebebi bandeko na biso ya mibali soki oza na mwasi na oyo ya kitoko oza na mwasi na oyo ayebi koluka mbongo oza na mwasi na oyo apesaka yo respect parce que soki mama na biso oyo azalaki na respect envers mobali na ye alingaka apesa ye pouvoir wana te soki azalaki na respect te envers mobali na ye mbe alingaki te mbanda kota na kati ya ndako na ye parce que mwasi nyonso to akoki kosala yango te sur 10 femmes ata 2 bakoki kosala acte mama na biso asali parce que ngai bibile nazoloba bina kokosala likambo wana te nalobaka na bino makambo nazongaka kaka na ngai moko likambo mama na biso oyo asali ya kotika mbanda kota na kati ya ndako ngai na kosala yango te na kosala yango te ezala kutu mbongo ya mobali mwasi akokota awa te ezala kutu en plus iso ekobakisa te bomengo nyonso ti kozala nango ezali yanga donc mwasi na kotia kutu likolo wapi vraiment bandeko na ngai ya mibali bochange bacomportement na bandeko oyo kosalaka basi na bino mabe mwasi na yo aza na ye bien ezala kutu yo mpe moto oleke na mbongo parce que mbongo kaka moto esalaka motu te ezala yo moto olesaka ye so oza na mwasi na oyo ya malamu mwasi na oyo arespectaka yo mwasi na yo azalaka na ye bien pourquoi okotonda te soki okotonda te yebisaka mwasi na ngai odina mwasi na ngai na biloko oyo olandela ya ngai natondaka te otielaka ngai soki fufu soki libakulu moko banda kotia 4 mwasi akosala makasi akopesa oka biloko ndenge yo olingaka olingi sela par jour oliaka ata combien de fois se comporte kaka malamu banda kolia mpe combien de fois wana olingi bochange bacomportement bolongola makambo wana mwasi mobali atondaka te par rapport ya nini parce que bomengo nyonso tu oyo papa na biso oyo adondwaki nango ezalaki biloko ya mwasi sikoyo tosuka wapi akokontinue kaka kotondaka te ata bimi na prison esali mpasi makasi na bandeko nyonso tu ya basi oyo kozala na comportement lokola ndeko na biso ya mwasi mama bijudo ngai napesi bino kaka bafélicitation epuis nabwakeli bino baflaire bocontinue parce que mutu vraiment na ngai nalobaka te kochange mutu diku ezalaka mpasi nini ezala mutu mosusu amesala na ye kaka kosala bolamu ata obeti mbata koto apesi oyo litango obeti mbata lisusu ata osali ye mabe donc ezalaka mpasi mpona kochange mpenza kochange mutu bino bokontinue koyambaka ata mosusu bambanda na bandako na bino bosepela soki mobali na yo asali bétise ayeli yo mbanda na kati ya ndako asepte bokontinue babonne chance na bino tala moninga ndenge nini asuki na kibolamu na ye mobali akati ye litama quelque part ata bozokokontinue yango me balobaka te eloko nyonso te ezalaka na limite bolamu deja nasi nazwa yo napesa yo deja tout napesa yo nyonso tu deja eza deja bolamu bongo likambo nini olingi obinela nga ti likolo ya mutu mpona bolamu na nga okomoni teke olekisi mobali odeborde mwasi aza
gentil aza bien na yo atikela yo tout géré na yo yo non olobi te oyo aza zoba tikanga nasala ye oyo basala oyo babenga yango mbala suka osali ye mpenza likambo ya monene ntango bayebi ye mpe mwasi soki likangu na yo soki mwasi na yo na kati ya ndako ifale oyebisa mwana wana non awa zoba te ifale ozalaka sikoyo yo na mwasi wana oyo apesi yo fe vert oyo afacilite yo oyo alingi te osambwa ifale kozala ta kote moko mpona koedike mwana wana ta mosusu oye soki oboti okei ope tolukelo mbongo mibali mosusu bazalaka bongo okopere kaka na mwasi na yo bamikonzi nini basalaka na bango yango bamisicien nini mpe basalaka na bango yango donc yo mwasi ya musicien omoni mobali na yo asiento boyi ta mosusu réputation ya mobali na yo ebeba yo mwasi ya mokonzi moko boye ta mosusu omoni ke mobali na yo asiento boyi ta mosusu réputation ya mobali na yo ebeba mpona nini mpo mobali wana mpe aza mokonzi eza teke mpo ngai naza mokonzi osali nini oyo bozwi boetufe likambo yango bolobi no to abota comme ça tosala soki tosala mibali akende oyebisi olobi yo ye na kati ya ndako respect ata oboyebisa ye nyonso to te ofungola ye ntina suku oyebisa ye teke boka bomengo nyonso to ezali eza ya ngai te no okoki na yo kobomba na yo yango na oyebisi olobi respect soki osalaki yango eta mosusu tokomi ntina place oyo tokomi te parce que oyo eza kaka toyoki ntango c'est sûr ebandeki kosala me ebandeki korepete epo bandeki kozala na oyo courant oyo okomi ti ya kosimba mbeli kokata mwasi na oyo litama seke ezalaki nango deja ifale oyo etufe hémorragie wana opekisa mwana mwasi wana parce que yo moko oyebi oyo ozali yo moko oyebi mwasi wana place nini alokota yo bandeko na ngai ya mibali bochange kozwa mwasi ya malamu eza ngolu kozwa mwasi oyo ayebi koluka mbongo eza ngolu parce que basi ya sikoyo baza teke basi ya kala nde bamama ya biso bazalaka bavandaka na bango kaka boye avanda na bango ayebi ne commerce te mobali ayelaka ye mbongo aliaka eza lisusu oyo eza epoke wana te soki okende na classe ya molai te ozala soki député ozala soki ministre soki nani ketanana te banzela ya commerce mutu mosusu mpe okoza akende baklasse ya milai wana bazwa na ye chance ya kozala député te azwa na ye mpe chance ya kozala ministre te parce que eza teke biso soki fo tozalaka baministre biso soki mpe ifo tozalaka badocteur ye azwi na ye chance azwi ngolu akei na ye kote ya commerce epesameli mutu nyonso tu te ozwi chance ya kozwa moso oyebi koluka mbongo encadre mama wana encadre ye parce que mwasi azalaka na besoin ya mobali basi oyo bazokende basi oyo bazalaka na chance oyo bazalaka te asali ta mosusu likambo esimbi aza liloba moko na mobali na ye epi mobali na ye aza wana aza kosoutenir ye bomona ndenge nini bokoavance soutenir mwasi na yo lakisa ye bolingo zala na ye obetaka bacalculatrice bino mibale bokalkulaka tozwi dépense tosali dépense ya combien tozwi combien soutenir mwasi na yo zala fidèle parce que basi nyonso tu bazala baoka ndenge moko petit chéri oyo bandeki kolinga mpona mbongo mwasi na yo tala niveau parce que soki ozalaki mpiaka alingaka alinga yo te mama ya bana na yo sikoyo azwa yo mpenza na se azwa yo na se ye mpe moto atomboli yo na petit fille wana akokaki kolinga yo te ndenge ozalaki baconséquence sikoyo tozoloba boye mama wana aza na ye na mbongo na ye bachirurgie ekoma nango bakotonga ye litama wana akozonga na ye ata zongi ndenge azalaki te mer bakotonga ye litama wana akolata pantalon akolata basket akokende koluka mbongo na ye parce que ayebi ndenge balukaka mbongo mais sikoyo yo kei na prison moto ayebi koluka mbongo te mpona mbongo na ye esi ezalaka facile mais bao bayebi koluka mbongo ata lelo aza na réussite akwei mais lokola eza don na ye oyo nzambe apesa ye akotelema mais sikoyo yo moto oyebi koluka mbongo te lokola bakangi yo boye ntango kobima prison sozongi maboko mibale parce que biloko osi mpe ezalaki nango ya mwasi bandeko na ngai ya mibali bochange kozwa mwasi na bandeli lisusu kozwa mwasi ya malamu eza ngolu epesameli motu nyonso ki te eza na place mosusu ozalaka bafainéante mobali azopesa eta mosusu mobali ta mosusu azotindika ye te ndi na commerce sala ata commerce azokoka te oyo otindiki ye te ye moko kaka na ndenge na ye mibali mini baloluka basi oyo bazalaka deja na mbongo
mibali mingi balingaka na bango lisusu te kobanda na mutu na pasi ti alokoti na mabele ou bien soki abandaki no na pasi alokoti na mabele kaka na banga mbongo na bino mike yo mpo ye mpe azokende mosala yo mpo ozoluka na ndenge na yo ozala mpe na quelque chose parce que esalaka ke osoutenaka mpe papa c'est ça basi ya lelo baza bongo ou bien okei na bureau ou bien okei na commerce oponi nzela moko. En tout cas, lisolo oyo vraiment basi nayebi te soki tokoki kosala mibali boye parce que mpona biso eza impossible ke mobali ye moto azalaka na mbongo apesi yo ogere biloko ekozwi petite garçon oyo okotisi na ndako. Je crois mpe kosalama te eza impossible, tout à fait impossible. Mais mibali kosalaka bato bongo osente na yo mwasi après olie okende ne bakende ata place mosusu bayeli yo kaka na kati ya ndako oyo kutu na kati ya ndako ko mpe bakoki koya na kati ya ndako te ko mpo okozela ye susu place mosusu libanda otie ye wana avanda ozobotane mpe bana ata 3 4 5 obotaka na ye me na mbongo na yo te na mbongo ya mwasi na yo ya liboso epuis donc non il faut ozala gentil, il faut mibali il faut kozalaka gentil. Mwasi azali être humain, mwasi azali mutu lokola yo. Bamama tofungola misu kozala mpe kozala gentil ou bien kozala soumission ezakeli faut accepter ma bêtise parce que tout le monde sait accepter ma bêtise nous moko totinda mobali na ona mabe il faut tozalaka un peu dur nazalaka na ngai oui oza soumise oza gentil bakoselaka o makambo ofingaka mobali me ntango baoluka place ofinga mobali yango ata na nzela tokutana te mpona mofinga mobali nafingelaka ye wapi tozalaka soumise mais tozalaka na balimite mpona mobali azaka lo mobali aza lokola mwana soki otikeli ye lese ale nyonso tobebisi mwana balimite ezalaka okei classe ifo zonga na herbe okei sport ifo na herbe ndenge moko mpe kasala na mobali na yo babétise na yo ta mosusu nayokaka yango me namomona yango na miso nanga te yo ndimi mpenza ke wi bétise na yo me omemi mpenza mwasi wana ti bayeli yo mwasi wana na kati ya ndako ifale ata osala matata babima na mwana na bango boya na yo ata no ondimi wi zemi yango ya yo zemi na nga bazwi mpe mwasi oyo bavandisi yo na kati fale oyebisa mwasi yango benda ata litoi olobi komeka te na kati ya ndako komeka te soki omeki okomona soki osalaki ye bongo me mwana yango so alingaka aza na audace te ya bana kofingaka mama ya bana na yo ya kofingaka mokolo mbongo bochange bandeko ya mibali bochange parce que soki boza kochange te eza mabe makasi parce que mwasi aza mama mwasi aza nyonso ti mpo na yo biso oyo tobotaka bino soki ozwi mwasi ya malamu okopambwama soki ozwi mpe mwasi ya mabe okopambwama mpe te mwasi aza lipamboli ya mobali c'est comme ça bamama tozalaka na balimite mbongo eza ya yo mbongo eza ya yo yo moto osala mbongo wana kolinga mbongo ya yo moko ata kutu balobi yango femme soit soumise non ifo ezala mpe na balimite soumission yango ya yo ememi makambo ya minene na kati ya ndako na yo parce que otikaki lese ale mobali asali oyo ifale asala amuyebi te mwasi oyo nazalaka ne na ndako azalaka na ye ntina te ata na ndenge nembanda telema aza fanatike na nga aza fana na ngai ya makasi akoasepte na ye kaka omoni ndenge asali yo bandeko na ngai ya mibali ete ya bino parceke mwasi oyo asali yo ozongiselaka ye mabe te ndeko na biso asuki na prison mama na biso azonga na ye na mbongo na ye akozala nika ndenge azala mwasi ata aza na cicatrice awa akokotani mpe mete ebombi nango yebe aosala mosala na ye azali na mbongo na ye ozonga mpe kaka mobali te ndeko na ngai ya mwasi oyo bayaki na yo koya oza impoli oye na ndako ya mutu okomi lisusu komanke ye ndeko na biso ya mobali aza lelo na prison nayebi te soki okobota mwana wana ndenge nini olandaki papa bato mpo na mbongo na ye lelo aza na prison ntango akobima oza susu na mbongo te osuki mabe oyaki na kiteti na ndako ya bato ata ezaki mbongo ya mwasi te oye kokuta mwasi moko ya liboso ayambi yo ifo banga peti po yebi ndako wana koleka yo moyi mpo kosala mabe na butu po
ozala na respect osuki mabe ozalaki impoli olandaki amour profit na yo sikoyo nayebi te soki osuka ndeni na bebe na yo na kati ya libumu mwasi wana azalaki zoba te ntango azoyoka yo ntango azorépondre wana ndenge ya malembe azalaki zoba te ye mpo na ye ezalaki ti azobomba mobali na ye mais tellement oza na yo kaka impoli osali kaka oyo ifale osala okasali soki oleli nde bazwi mosala babwaki ye libanda soki babwaki ye libanda te parce que ye nde mokolo mono lelo osuki wapi yaka malende balobi malembe ezalaka bien makasi yo mpe mwasi oyo ya mibale vraiment ntango batiki na ndako esika mwasi azali ndima na yo wana olinga te ndima na yo soki mobali yango azalaki na mbongo ya solo kekolukelo ndako mosusu yokende kovanda esika mbanda azali quel risque ngana ovanda te nakovanda te mama bijo aloba mabeta masolo mama bijo azoseka bisolo oyo tozwa ya ebele tozala lokola mama na biso mama kuluki te tema lilaye mobali na ye mingi me ye moko moto atikaki bamesi aleti akomi atikali na ye na cicatrice minene na elongi bapapa tolinga basi na biso mwasi soki azosala yo ozala azazoba te eza kaka bolingo oyo nyonso tosali mama na biso eza kaka bolingo sans bolingo namoni eloko mosusu te eza kaka bolingo banda bozalaki na se banda bomati banda ozwi bolingo na ye apesi yo bandenge ayambi mwasi wana akotisi mwasi wana na ndako nyonso tuka apo alingai mobali eloko moko eza wana tozali kaka bolingo ndeko na biso ya mwasi asaleli kaka sentiment na ye baboyaki kaka koperdre mobali na ye kwa mama bijudo nakomi na ngai na suka nazotiela bino bapublicité ya maison de passage na biso bokende te lelo natia yango na suka botala maison de passage na biso kobenga mama bijudo mpona koreserve place na yo benganga soki ozokende Congo oza na besoin ya place ya kolala oza na besoin ya voiture aloue oza na besoin ntango soki nakosomba biloko ya poto boutique na biso tozoteka biloko ya poto tozoteka bavere toza na babeleze toza na bamarula toza na bawiski toza na biloko ebele kende kotisela maison na biso mbongo ekozala malamu makasi mama bijudo alobi mabe na bato bazosala obenga mama bijudo avant temps sur 2 mois 3 mois kangisi nga place toza na bachambre 10 toza na bachambre 50 te bachambre na biso eza na mipie tozoya malembe mosala ebandisi okangisi moninga place pendant temps sur 2 mois tozwaka mutu te mpo na yo ekomi na jour ya suka ntango soki okende kokota oluki bacomplication mama bijudo alobi soki opesaki avance na prene ekomi na ntango ya suka bokangisi nga 2 mois mobimbo okangisi nga esika moyenga nazwa mutu te parceke yo moto oza wana opesaki nga avance entuka avance wana ozwango lisusu te tozalaka gentil kolinga te ke obebisela moninga kaka eloko na ye parceke aza motu mingi c'est pas gentil avant bapublicité na biso ndeko na biso ya mwasi alobi mama bijudo osalelanga bapublicité tangaka kombo ya aveni wana chaque fois tozopesa kombo ya aveni na biso tozoloba te toza na makampagne tozoloba te toza na mbinga tozoloba toza na matonge motu nyonso te oyebi matonge esala biso te kaka toya po te tonéglige matonge na bandai eza na matonge tozopesa adresse irebu A37 avant oasire nanu mama bijo kangelanga nanu place sala banketi yo moko tozalaki na problème ya courant na ebandeli tosali makasi tozwi départ unique toza nango wana toza na 2 lignes plus départ unique toza na 3 lignes tozangaka courant te tozangaka mai te eloko eza important yango wana ezali intercontinental te ezali ndako tobongisi mpo bana po to bavanda oyoki yango ya bien nalingi bino mingi botala publicité na biso mbote na motu nyonso to ayebi mama bijou bokontinue kosoutenir nga bopartage video opepesa papa wana mwa mayele azonga motu napesi bakopine nanga mbote namoni mama Jolie na Belgique namoni mama Magi na Belgique namoni Bijou la Blanche na Belgique namoni Yablandine Bula kwa na Belgique namoni Linda Bula na Irlande namoni Mosi na biso na Irlande namoni lisusu nani namoni mama Claudine na ore bato basutenanga bango wana namoni lisusu Fatou Boka kwa na Cologne namoni Fatou mwasi ya papa Jean-Marie na Belgique
namoni lisusu nani na bosani mbote ya mutu nyonso to asutena nga napesi na groupe na nga tout bambote les amis de Bidor TV babizu na bino yango oyo groupe na biso ya vente en ligne tozoteka biloko kuna suka benga mama bizu to opesanga nimero na ona kotisa ona groupe na nga ya vente en ligne mpo mpona mama bizu to alobi okendele na yo Congo contacte nga piti na Kiangata kwa faida Kiangata ya bana France bana bandali ya tongo opartage video oyo mama bizu to alobi to pesa papa wana mayele epesa mama wana mayele soumise na yo ekoki mpe kotinda yo na buzoba parce que oyo esalami oyo likolo mwasi aza soumise mpo ere moko boye soumission mpe ezali nango me ere moko boye mpe okotisi mpe esprit mama bizu to alobi mibali batondaka te ezalaka nini botondaka parce que biloko akolia so balambi mingi mpenza okotonda nalingi bino mingi bozala toujours na Bidor TV bozala jamais desi bapublicité na biso yango oyo nazozela yo ndeko ndino kende congé benganga réservelenga place soki oza na besoin kosala enquête sala enquête na yo avant parce que toza na bachambre ebele te oyokangela moninga place 2 mois moninga azozwa mokute moninga azozwa mokute komi na ntango asuka ote nakanisi ete eza bombe c'est pas gentil ozala gentil bye publicité na biso yango. Salut, j'espère que vous allez bien. En fait, c'est plus pour les diasporas. C'est donc qui veulent passer leur séjour ici à Kinshasa. Alors pour tous vos déplacements, il y a une voiture à louer qui est là, marque Hyundai. La voiture elle est confortable, donc climatisée et tout. Donc la voiture répond vraiment aux normes. Alors pour tout contact, veuillez contacter Bidor TV au numéro qui suit, plus 49 17 85 52 23 11. Donc je réponds pour une meilleure compréhension. Plus 49 17 85 52 23 11. Donc la voiture elle est là, marque Hyundai. Donc voilà. Donc ici nous sommes à Kinshasa. Donc pour tous les diasporas, pendant tous vos séjours à Kinshasa, voilà la voiture elle est là pour vos déplacements et tout. Donc partout où vous voulez y aller, la voiture elle est là. Donc vraiment, veuillez contacter Bidor TV et vous ne serez pas déçus. Merci et bye. Oui, botali vidéo na biso ya publicité voiture na biso eza na Congo moto lingo kende na yo Congo contacter Bidor TV na voiture oyo tu komona okozala jamais déçu parce que mama Bijou d'or alobi eza po na biso ba diaspora mama Bijou d'or naza na besoin ya ba partenaire yo partenaire place aux alliés contactez mama Bijou d'or a besoin ya ba micro mama Bijou d'or a besoin ba ordinateur vous sepela na musala na nga soko lingi o soutenir mama Bijou d'or na musala na ye numéro na nga eza wana merci.